Oyebi eloko eleki ko communiquer et sengo na public ezate. Faire rigolo soit communiquer que sengo na public. Ya moment public ezaki toujours na joie. Il est le seul musicien à Betty na stade de Martyrs. Maramon na banosko l'autre là salaté. Na otangelo malem malem. À Betty stade de Martyrs sans sponsor à Malonga. Allumez la torche! 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 Ça fait des années qu'il règne en maître incontestable de la route. Kinshasa! Yango moni Denis si à lobaki na munoko na yemoko ke fallait alukai parce que Denis ça donne la clé à bateau tout babeta stade orphelin. Deti vena biso Denis c'est un bon comédien. D'ailleurs kuna Solena Charlie Nongi il faut tout luka moyen to ndo ça ne ba gag pour et tala mama kasi. Et biso ke faire rigola ngindi si batu. Balimbisanga et dans la police moi ebisinga bi banda musala ki position na sima mbonga simba na concert à faire été. Concert ya stade mutache VIP. C'est qu'à popularité. Parce que Mouto est populaire VIP aux athées. Oui, on a bêta stade de Mato, mon VIP. Dans le but bien que fallait pour pas à ça la musique, mais la bonne musique. Et ça ningas. Et ça la musique pour ba ningana et puis c'est tout. Toujours ça 28 onja. Donc ça a droit à 28 billets. Il y a concert à Fali. Maman moko. Si on a matonné on a 5000 mamans. Beta machine basi combien de billets. Donc ce qu'il fallait l'ingaka ton de sa stade, n'tanga bouka stade dans l'engezaïe. Ce que le col artiste le plus populaire na Congo, on va battre nombre. N'est-ce que le plus populaire? C'est Ferregola. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika. Ya tobina e Congo température. Et na mo pepa sika. Ya tobina e Congo température. Aujourd'hui, je ne suis pas seul à mon plateau, je suis accompagné avec l'homme saint Oboye de la chaîne Ambition avec lui. Actualité oblige à Biso Kato analyser que Zabatanaele. Tout le monde a qui polémique, et ça ma concert va faire rigola. Aujourd'hui, tu as aussi décidé de se lever un peu sur ça. Montréal, Fongolanga, on va déjà inviter l'homme saint dans un procès. Je te dis bonjour. Bonjour, l'homme saint vraiment dans un corps sain. Dans un corps sain. Voilà, donc motomo bopéto ebili somoté. Donc je suis là. Bonjour, na abonné na biso tout. Bah non, bah s'abonner, t'es sur compte une chance à votre l'émission, s'abonner directement pour m'arramba bien ça awa. M'arramba qui toque au premier d'aller. Baby, c'est rien à toutes nos questions sur Osaka Gaulois. Non. Nazaka Gaulois, tu n'as regardé amoureux à bonne musique. Amoureux à bonne musique. Parce qu'on va nan la bonne musique dans l'artiste Namiso. Ah, Bazali, hein? On va te kaka image. Oui, Bazali, il y a Liboso, vraiment tout le monde a déjà Papa Hervé. Fait rigoler Jésus de Nias sur moto ya Yambo Babi Santelite, il y a des couleurs de Talabango Tunasi. Donc voilà. Il y a mis balai, tout le monde a fabriqué ce maestro, Balobi. Gomme. Niko to benge papa moelo. Papa ngaye. À part ba tika tika ba zamu ebele ba zo ya pe. Voilà. Ba spiritas tout coup chapeau ya bino yango wana donc voilà. Bo ba warrior. Banani. Ba warrior. Non, Fally Ipupa à ça la musique mais ça a bonne musique. Oui, comme moi singo tangi comme on est complet. Mais as musicien na biso Congo on a tangé point. Bozo tanga comme on était l'homme c'est. Mais au moni tant que nous balikambo eza normal eza réel na tangé na tanga kombo ne pour na fingi été na lobi bien que Fally Ipupa à ça la musique mais la bonne musique. Eza ningas. Eza la musique pour ba ningana et puis c'est tout. Mais musique peut que muto vanda yoka vraiment musique. Non. Il est tout chaque été arrangé. Ah, bon les laisse. Oh qui sonne. Nani le teta. Jolan Dogi. Tala webigo. C'est qu'elle va mettre à la bonne musique. Non. Maman. Au moni mutu mususu. Yemo agomi ye bate mazanga kindogi. Olobi nini? Mutu musu na vie na ami yebite. Dans un sorcelé moins inconscient. Il est pasteur. Sorcelé, il est pasteur. Ah, tu as vu, pasteur, il y a Moïse Mbiye, Mike Kalambaye, pasteur, le gars là, Joël Francis. Hein? Joël Francis. Pasteur, le gars là,
Joël Francis. Oh, bon, il y a un pasteur. Papa, nga nazolobela maman nazobela maman ba pasteur s'il te plaît. Zana c'est otanga. Kasi bon, on peut bazar ranier. Nga nazotanga ba pasteur. OK. Natangi ete. Ah. Et nga lobi mamle. Désolé. Tengi na kasi. Natia. La bonne musique qui coco chef déjà il était là. Bon, oui, coco. Bon, c'est tout à fait normal na vie, il faut ba comédien bazala et puis ba t'assurer bazala. Na vie, il faut ba comédien bazala et puis ba t'assurer bazala. Dès qu'il vient à Bissau Denis, c'est un bon comédien. D'ailleurs, pour Solena Charline Nongi, il faut tout le moyen de ça ba gag pour et ta la maman casse. En temps ma bien, on ça ba faire ça ba film mais na ba gag mais trop bas. Pourquoi? Denis. Que tout ça ne ba gag. Oh, c'est que ça va tout ma casse. So zuga nze mono chongo ya rapport au secret. Pour yembe l'autre. Déjà donc quand on a un sujet na ba proposer avant Stade de Marty à faire rigola à l'obaki qu'il faut faire rigola à Olukaye parce qu'il y a dans un clé à Stade de Marty soit Olukaye té alors ça la piaka soit Tondi si c'est comme numéro 1 en musique congolaise mais le tout le monde fait ça lit quand même plein. Non, là on a golo ba pona Denis Lessi a dans raison vraiment bon on a bien un pasteur prophète na bien nani ya za ba kombo belé archbishop non surtout vraiment ça il a raison alors il prend la raison au Lobakue fait rigolo va ça la pleine à stade Falukaye a dans la torté a dans peine la raison moni il y a le bien dans la clé à stade oui il y a ba Ophélie il y a Ophélie yes quoi quand il fait rigolo à bête stade Ophélie bon il fallait que ne ko luka bête stade Ophélie pour d'aller payer Ophélie fallait tara ba billet pesanga image après ça Ophélie pesanga billets pesanga image place bazo teka billet à Fali oh bon promotion nous surtout ba sponsor nous surtoutaki Ophélie l'homme c'est solo non normal le seul place nga la mona fallait teka billet na ezaki na 100 francs on t'a ma bien oh bon 2500 bato basomba na stade mulongo na bato oya somba billet 2500 aleka nango total ngai what on a somba billet 2500 osomba ngwa n'a pas somba le bisouté non cela veut dire na ça va tout bien l'homme c'est vérité yango wana donc place à teka billet to monate au moni différence place à teka billet to monate yango moni Denis Lessi à lobaki na munoko na ye moko ke fallait à Lukaye parce que Denis Lessi a na clé ya bato to ba betaka stade ya Ophélie yango na skutanga ya ko luki yango mo stade d'abord ya Ophélie mais stade pesa likambo ça peut likambo c'est peut déjà likambo déborder même à déborder ata pesa ki Ophélie mais faire na c'est le calcul more rapidement na matonge awa tozana par exemple tokoza atana ba 5000 maman matonge kaka 5000 maman ce qu'on a maman moko asombaka de onja chaque jour et ça li suite au salaire ngo 2 fois 2 semaines 2 fois 14 jours ça li 28 onja donc azaki na droit ya 28 billets ya concert à Fali maman moko siko na matonge to na 5000 maman beta machine bazi combien de billets donc ce qu'il fallait l'ingaka tondi sa stade mutangaka buka stade dans l'engezaye parce que le col artiste le plus populaire na Congo ya omba bayaka nombre le plus populaire c'est Ferregola je suis fier au sala nga bondeni na de sauver ba concert bato mibale wa to mona kata na VIP to mona ki mwa bato malonga bon tozo kitisa classe à monter mais tozo na niveau classe à bato la VIP a fallu to mona ki bato moi là ti bien un peu frais tonton moi bien tantine moi bien mais la VIP a fait rigolo to même maman mapa na bete ba sirvette ba puma na VIP ya fait rigolo na bete ba sirvette ba puma ya solo vanda ki wa na VIP VIP za quitté non j'étais là le problème est quoi tout se comprendre si ko grandeur a fait rigolo concert ya stade mutache VIP c'est ka popularité parce que muto ta populaire VIP aux até ouais on a bêta stade de Mato mon VIP parce que à cette époque là il était l'homme le plus populaire d'Afrique tout le bon coup quand on reconnaît ça inutile on retient que bien voilà to tchaka VIP faire attaquer VIP faire go la savait que bakanga ta mo place pour na bata VIP siko bo kanga place ngo ndenge ni débordement leki imaginez tina point nani mal à l'aise colonel mal à l'aise allié a sengi ba policier na libanda botika kote botika le sou billet bon ce concert bon to lo babo concert en bon
ofele te Voilà. ba maman ba ko sala nini wa ba pena image ah ba pesa nga image mon réel image wala te like ba pena non ba maman ma pala ba et puis de deux solo banano est-ce que boyebi ki eza na bato balalaki na stade wana buto le 23 ba technicien non so ba technicien na okama ba technicien pour na expliquer yo non c'était pas grave ba technicien eza na délégation utaki Brazzaville ba na butu balala na kata stade jeter là avec eux voilà pour la examiner grandeur et artiste délégation outil Brazzaville balala na stade baya na butu totema na bango hein Montréal ozalaki non ba benga na bango to bo matalikolo ba boye biso ne to sengeli ba to bino ba paya ba outil Brazzaville belé bo ba ko vanda to mati bango na ba benga ngoni na place ba konti ba vanda wana na pour tout ba vandi wana ba profiter na ba kit wana mo ba divan wana balala pongi balala wana siko bato wana bayebi libanda Kinshasa te aoke oluka lipa wapi akoluka nguba wapi po ali ata non bato bakotaki na kati ya stade so omoni moto aoteka na kati ya stade olakisi ngai nayebi ke bato bazalaki libanda tout autour ya stade bato babandeki koti kutuna kokotaka tout autour ya stade wana il faut futa mbongo po ekoteka ata jus so ofuti te okota te et combien commerce on peut dire nayebi so ke faire egola ngindisi bato balimbisa nga eza na policier mo yebisi nga bibanda mosalaki policier no asima mbongo asimbe na concert affaire te mais to moni susu bato koloba ke concert affaire eza concert adoni to moni pe na ba image na sima bato bazalaki vraiment te mais na concert afali to mona ki plein à craquer bana raison nani voilà bazana raison pourquoi bana ya oloba ke concert affaire ezalaki doni oui concert affaire ezalaki doni tu reconnais ça ah non reconnaît pas so doni na biso ezalaka ya kota dikosi na otindela ingénieur abato bamona comme ça bayebisa biso wapi doni zelaka sina loba na so continuer bamona wapi nani azalaki na doni tout le concert ebetamaka na stade avant star amata même na kota marquois etondaka et soki star amata bandi koyemba bato tout bazalaka kota marquois bakoka komona su te parce que podium ezipaka bango tout bayaka basalaka effort baleka baya liboso on comprend nga voilà alors faire différence ya na pesa ko différence ya concert ya Fali na ya faire za wapi concert ya Fali na moi baboye ko bandwa do ko boye ko kitaba to na c'est parce que balingaki VIP ezala yango bomonaki ba gradin pion surtout sagi nini etondaki parce que na c'est ba bandeko boye batuna o ya na VIP ta ko kitate mais différence ko na concert à faire ezani concert à faire VIP était kamie belé koleka ba ni à 3000 bien 3000 mais ce qu'on vient pour les acquis non ce côté nabi na scène VIP par exemple faire quota 500 personnes mais bien VIP était kami 3000 personnes il y a au moins la VIP au moins on souda c'est baza désordonné te batune balingaki non artiste dans le plus aimé aza aimé artiste to solo là l'artiste aza zelana expliquer le logo da clair soko za emete bato bakowela kokotela mbongo te faire egola beti concert ya mbongo ti 18h30 bato bazosomba billet po bakota stade babillet kitaki te VIP na stade batiki yango 5000 obi VIP obi kope ezaka ndeni obi kope ezaka ndeni obi kope ezaka ndeni voilà moto aye na billet VIP po akota aye na billet na VIP soda aza na porte akati ndambo abiye ndambo ya bombi abando luka tekela ngo subato yango na yebisi oke te papa ya ndambo te mobimba mama on a 5 minutes pesa nga ozo biya VIP moi yango na expliquer yo batu tu oyo bakoti na VIP soza na biya VIP te okota te oyo za na important c'est ça VIP ozaki na wapi mais na 7 papa ngam no ngolo ba VIP to mona ngote o mona ngondenge nini so côté stade on mona bakita pembe mo batemsaki wana yaki po ba classer na VIP o classer ngondenge nini batu bazo wela ba mona papa Hervé
obeka musinga koka telemi. Mais ngana to mona ki 18h n'importe ba fongola porte ba ko to fait. Ngana yo to mona 18h ba fongola porte ba ko to. Maman po tu es sur ngana yo, obo sange to na caméra. Oza conscient que la fongola qui porte ba ko télé. Impossible. Bolimbisanga su ba mona ngana lobi mabeta e bango. O est important za moko. Concert o était qui biye. Tina 18h30 to ki ne 19h. Artiste à mati 16h, mais tu comme à 19h, artiste à zone kita. Batu bazoya, bazo somba na ba bien na ba pour ba kota stade. Ah, papa porte ba fongola qui. L'homme saint ba fongola qui porte. Jamais. Mais ba ton du pécaté. Impossible faire ego la très au fongola porte. Tu na soda tout. Ta ba soda na bobete la liso qui va fongola porte. Bokati ba na bane. Ba ndé on a biso. Ba na ba quartier na biso to to mandi. Ba yeb Sabino. Ba yeb Sabino. Ngana zalaki ton colonel aéroport ko yose bango ke botika koteka ba billet bakata mais mbila alela la abando beta cop mbila bando beta cop pourquoi colonel atalaki niveau ya foule na bato bazaki libanda abisu ba continuer ko kota bato to ba mort et vous allez belé il faut ba stopper ya ko kamo ken yana antimi ferego. Bon, il y a un gars qui a été pour Aza ou Tobingaka réfugié politique. Autorité to bien na musique to na nimbo na vai na poto azana na mukanda te po ya kishati za mapasi. Donc pour mto na mweza que aboka ngunda. Ya tongo. Ala na foi. Na 18 heures de banda. Ye mtu boss. Nani? Sika bakambona yo ngo ignore bat makase na ignore na mbona ken pina ndenga zawana. Rosa. Ye mo lela na TV ke fala sa ele lote. Bongai. Ye mo lela na TV. Mais si comme ta finga à faire le lundi, il faut se pélaner quand même. T'es au se pélaner té. Eza te kandimi, eza bongo réalité. Ye mo ko vanda tala bino. To mi ko saka na biso pa artiste na biso. Artiste na aya mnen les des garçons. Mais ce que le que choqué nga ba propos na lobby sponsor azwa ki attaque coordonné à cause wana. Attaque coordonné à cause oui, Azan a raison. Azan a raison, est-ce qu'on qui sa papier avec si. Té Azan a raison. Nani. Michael Jackson a ça la clip. Aoleka, ezaki na mama moko akoko. Atonga babilamba ya basinga, ingénieur. Omoni babilamba ba basinga wana, o batonga ya basinga ya maboko. Basala babilamba bana tout ça. Maman a mbongo apesa Michael Jackson. Ala ngotete. Mais Michael Jackson a quota na maison maman, atanga bi maman na comme millionnaire. C'est ça Ferregola. C'est ça force artiste. Nazu sponsor wa yebanité. Obino boyeba ki était pour la première fois aujourd'hui. Ken yo ebiete. Non. Tozolo ba DK. Maison ya production Oyo, bazu Ferregola. Paul Bout. Boyebaka maison wana a na Kishasa. Qui batega ka ben importé. Boyeba bango. Aujourd'hui bat ba mela Eneken 0, c'est grâce à qui? Au monde ba force ba faire ya ba Ranson. Donc on va changement de fréquence, tout va changer ka. Force va faire Ferregola ba nango. So ka bi lo to mela maya pio, biso to mela maya pio. Au moins ba bien ndeko moto la te. Na o mela wonso to ko miso koti baga bo. Bona Guinness. Importer déjà Benzine wala baboya yiko ya batuli. Importer zo de la place na baboya ki ne Ferregola. Kasi batulit. Baboya ki ne fait babeke nini yo za mise mon sila c'est to banga. Les problèmes mususu eza problème ma pesa sima. Ah? Le problème mususu na ba sponsoring mususu na ba maison mususu ba production eza ba système apesa sima. Cela veut dire bato ba kila kuna ba pesa sima. Ce qu'on fait Ferregola ce qu'on apia sima ti. Na minute o ba oya bango mo apia te ba oya. Oui pour ni ba oya. Pour ba comprendre que lelo na Congo, l'artiste le plus populaire du Congo lelo za Ferregola. Ba oya na bango. Te mena moni des stades sali moi ko zongi c'est mon équilibre na fa. Te stade de Marty est confirmé ka marambo to ebisa bango na télévision que Ferregola aza artiste le plus aimé na Congo. To ebisa bango ngo ba ndima. Ce qui pour na benene était stade na ngeto. To solola. Ce qui pour na JBT, ce qui pour na wera. Na bato ya manga na chaîne mo awa bolimbisa na tanga kombo na Congo Énergie. Eza na bato ba komelinga ba beninga fort ba bi ko toucher sous ba vie. Te pour na nga toucher ba réalité mo ba vérité o bato biso nga ba lela. Obi jibe mpe na sali vidéo na Ernie.
Le même 24 Le même 24 à minuit. Bolimbisanga. Botangelanga émission fait rigoler les cas à 5 à vidéo à bavier. Mais ando senga batbaya. Te a 5 bango baya. A 5 bango te que bossa langa vidéo pour batuna mino baya te. Abiboya. Vous comprenez? Ezali omoni na wenge wegeza na 12. Yango moni na conférence de presse a répondre bango lobby na boyina tanga kombo ya vie mongo na bengisi awa na sima betanga 12. Si on va vie wana ba comprendre que muto doit relève na biso na Congo lelo se fait rigola au salani. Ozana choité, faut ça au tient maboko. Il faut tient maboko. Ou en son a sepeli a bien moni naissance à Jésus. Oui bien la Bible. Ezakina mutu moko bando luka ba abande ko zelati yeso botama amona après ça nini adai na ye. Tant Jésus botami abia siko na ko kufa na kimia aki akufi na ye. C'est Ranson. Abande ko zela nani ngwa ko remplacer ye a kozala artiste le plus populaire. Lelo amoni ki a fait rigoler ko remplacer valablement. Tu vois que tu as la musique à vainer. Héritier pas qu'on remplacer Ranson hein. Pour héritier pe kalata. Non, héritier ce quoi Zoya. Pas de problème, héritier ce quoi Zoya pona tant que ba faire rigoler pe ba ko lemba. Ba ko pe ba ko tala nana ko remplacer biso watana baza na remplacer bon c'est tout. Mais en quelque sorte beau pe ça rappelle famille merci parce que aza na kolo bande tinding aza idole de tia faire rigoler. Excusez pour le terme. Mais tala makambu fali poupa. Asala na concert na ye to moni sous faire rigoler ça même si na habillement fali pour la ta combinaison idem faire rigoler la petite combinaison différence c'est ça ya ba sengi mais ba on surtout ba ti ba sengi pepe na landa bunga D'abord fali mambola ta yeba nante pour ta dama mimi ba basi donc les premiers ça que faire rigoler moi na wenge galilamba là c'est un donc faire rigoler na iti na mamba olata na mamba stade donc voilà faire rigoler il est le seul musicien côté na stade à Oseka bamsu ba côté na stade mituna se ba ko lobate bamsu ba façon na te akokite po ta simbi micro akota zo bate tu na bando yemba voix au katé au bima mais moto mona qui peut faire rigoler voix taki impossible c'est pas vidéo exactement rien et on la saison la vidéo impossible faire rigoler voix kaukate voilà kaukate voilà faire rigoler il est le seul musicien côté Oseka artiste no tangelinga akokota bongo ta Oseka o peut ni faire rigoler Seka ki pour ça qui sur na wa européen ça ba melomane ba fan na ye pour d'avoir eu ce qui est liste de tons au moni muto alinga koyemba ana voix ya bien que na oyemba siko bat ba yokanga faza ne sengo oyebi eloko eleki ko communiquer esengo na public ezate faire rigoler soit communiquer que sengo na public ya moment public ezaki toujours na joie il est le seul musicien à beti na stade de Martyrs makamona lo banosco l'autre la salate na otangelo malem à beti stade de Martyrs sans sponsor à Malonga sans ba sponsor ibele 4 5 de tout monde ba to abeta ba sponsor na auto yebi te viene na pas sponsorisé na JBW Ranson les jours faire azobeta ba villageois bazaki wana les jours faire azobeta wera beta na kinkole te abeta te abetaki asaki vidéo keza yango te abetaki alobaki eza 1 heure du temps bolanda vidéo ti abaki abetaka pour 1 heure du temps alenga mbisi na ba pêcheur après zongi sur une journée il a fait ba pêcheur et bon moi ni journée à indépendance à musique na okoma wana donc comprendre que il est le seul musicien où il a bêti stade de Martyrs sans sponsor masali plein à craquer tangela biso makambu il est le seul musicien à bêti stade de Martyrs sans sponsor plein à craquer à bêti stade de Martyrs et zo les en direct ba foot à $5 na streaming pour balanda plus de 32 000 personnes en ligne. Balanda concert à faire rigoler. Plus de 32 000 personnes. Mouta posté vous te logo ezangate. Maître Gims à Léli. Abino, le monsieur a un bâton mais non ya musique à Congo. Non et salamate na Congo. Mise mota Congo salango.
plus de 32 000 personnes en ligne. Et puis, foutu $5, $5. Bête machine, c'est combien de 1000? Ou bien, combien? Et il fait comme il bosse. Hein? Allez, génération de son nom n'a pas parlé. Et bien, qui s'est mis? Et bien, qui s'est mis? Abeta ngo bongo. Faire rigolo la sali maman na carnaval na Kinshasa oyo. Sponsor azate. Public baye ba pété quand ça carnaval. Moi ba tout ba ça ba carnaval ba publier déjà. Lobby toi na carnaval faire rigolo la publier ngote. Abima na tongo kaka akena ye ko sala ba dona ye na sana population. Bon les ganzela nini? Te fallait que nous sommes en mode fallait avant ça la carnaval là y annoncé. Lobby mais faire rigoler déjà maramba ça là déjà bandakala. Pour atana ba image te ngana participer déjà na Kinkole. Na ndengo yebeli faire vraiment na makambo ça les 100 médias. Naïbi. Artiste. 100 médias. Faire rigoler à Kenda Kinkole à sala ba don. Média pas ba image ya bachombo ya bato. Mais image quand même ezaki. Et ba image ya bachombo na zoloba. Ya zate le roi ba leader mususu. OK, on peut ça donne à matanga. Oh non, ta ki niveau ki mtia mabena ki ndoki. Oyo ko pesa bato cotisation ya matanga. Biso tout oyebi ba tia ngo na enveloppe akaki. Oyeka ko zui opesi. O pesa $100 millions. O etali ba te poza matanga, ça passe 50. Mais yo ye nango vandi obimisi mbongo ba do tanga. Oba mona ko pesi mbongo, siko fe rigola bongo ti. Ozo mo ba blo fe rigola ça dans stade sans sponsor. Siko yebisa ngai. Leader ni na Congo beta stade. Asala marambo fe rigola ça sans sponsor. Fe rigola teki billet 18h30. Il a le style militaire côté stade wana moeza. Barotu bakota na butu pour place à vide mon anate. Faire go la côté mon à 16h. Na rata kutu antenne na pour anini na ye na côté sa image na internet bo ye kuna côté te beka ko côté ba 18h. Mais tu sais comprendre. Très bien. Leader mon côté à côté stade wana na moyi azati. Mikolo ko elobeta ko follow mide opération eza côté stade na moyi to ni ba. On a contre moi, on est fallu pour Tony. Mais mambo la tête. Il faut tout na confier. Et puis des deux, t'as là ba podium, na ba lumière, puis ba concert. Mais moi qui te la podium, je donne ningana. C'est que peut podium mais avec na. Ba tout ba l'équipe, te podium na problème te population l'équipe, bazo we là ba mata. C'est que support a bien té. Non. Non. Yo gonna expliquer loko maman. Au moni ndako ba télémission sur étage. Eza na niveau bayebi ke ndako ekokota batu autant soki débordement salami ndako ekokwea what is vrai mais non ce qu'on fait rigola débordement salami podium faut aimer par exemple 30 personnes débordement salami batu bakomo biembele na podium bakomi ba 100 podium insani. C'est sécurité là qui bien parce que ceux qui ont bien ordonné. Sécurité là qui tala jo akataki fait rigoler lamba. Pour sécurité là qui bien. Non. Sécurité là qui bien. Dans le pap. Papa c'est ni. Pap. Ba benda pap akweya. Pap. Sécurité. Oui sécurité papa na non. Oh papa l'équipe a présent et belé na monde na sécurité. Mais muta koma na point ya kosimbe lamba ya papa bendi pap. Pourquoi émotion? Mutakolu kota ki simba. Ah matatina podium. Voilà. Moi on a simba qui lamba ya Jésus akataki fait rigoler lamba. Obika pambo mama kasi. Et puis malade azaki na wesili. Ah. Nazib ça. Otala la Bible était mon. Moi mais à Jésus-Christ en miniature, moi Jésus-Christ a mouké se fait rigoler. Ya on a ça quand je me suis ba chrétien tout ba gaulois. Voilà tout évolué déjà dans l'émission Nabiso. Tola il te la mouki le 25 to moni faire rigoler azali ko remercier ba fanatique na ye ba gaulois ba gladiateur ba tonyo surtout ba soutenir qui est dans stade de Martin mais ce qui m'étonne je ne sais pas alaka manque
déjà tu vas faire la durabilité ou soit tu vas conseiller bien à ça on te passer koyoka koloba avec beaucoup d'humiliation. Je vous demande merci les Gaulois na comprendre que vous avez bien éduqué. Est-ce qu'on dit une humiliation? Est-ce que va le bon ou soit avec na mutu moko ko encadrer et mutu avant publier vidéo wana? Le problème est que l'artiste surtout tu faire rigoler comment c'est comporter. Voilà. Faire rigoler ça là l'homme soit l'homme kana tongo boa sali. Sota l'image wana au mona ye azali na pongi. Voilà, ça peut ne longa pongi. Muto ala mukine longa pongi pas sali loko rapidement. Sur le côté moi faya muke. To tenir en rigueur. Ce qui est d'accord loko ko monter. Là c'est autre chose. Mais il y a une ça on est tous à la naturelle. Il y a un moni zela c'est ça. Il y a tout ça les vidéos tu dois tomber de là musu 3 fois 4 fois 20 musu tata na statue. Il y a un lobby. Ce qui star a bandé la guitare moni qui a lobby à silisi ou soit ça qui a un direct. Oui bandé. A ça un peu direct avant de salir vidéo ne direct à publier. Ce que bino bolo bani l'erreur est humaine ka. Mais ça l'erreur est humaine boto bani. Na lobby hein. Ngamo on avant dans la plateau bi combien de fois na beta bi joto balo ba benga. Au bête de la momo boye ngote mais le rozo lo balo bese nini eleki lelo na ba mom monsieur côté na dictionnaire la berera ba français ba ngomoko OK siko etalinga nani nga na ozélande artiste la nga pesanga résultat ya malamu na linga kina musique ba voice pe fuité azoyi bisa marka us na ba équipe ne mususu ke soka leki ya mususu na média ou soit pas ba journaliste internet ba tunye makambo mission mususu a répondre kaka na merci moteur ça la sous clash alors musique mais cela veut dire à bangi ba rancune moko soit aligné ka cesser les cesser omoni oyebi pourquoi tous les Congolais dans la fait rigoler. Tous les Congolais dans la fait rigoler c'est par rapport à ça. Par rapport à humilité. Ah Ami Kitisaka. Ami Kitisine siko poto bi ke Mark. Non. Mark House a s'imposé dans ndenge na ye. Vous comprenez? Jour il y a conférence de presse à faire. Mark House a fait combien d'émissions? Faire rigoler me dire que ça d'émission. Ah le leader na leader na ko courant. Et c'est porte-parole de leader moko avali. Aza porte-parole té. Oh, Mark House a porte-parole à faire rigoler. Alors, le rapport, ça la première des choses, Mark House, ça la promotion, il y a un Mark House. Quand on parle de la Mark House, ils ont pas les gars des émissions. Combien de chanteurs, combien de mixés, pas faire rigoler, les gars, Mark House. Voilà. Mark House a les gars pour na yé. Ayebike, na pembe la faire rigoler. Suis na lali pongi, na obi matin na oliate. Il faut na bima na loba. Faire rigoler maintenant, ayebi ke ba vie na ye ya wenge. À part ba vie na ye, ba vie nyo surtout ya musique. Ba ligaka ye po aza humble. Aboyi na ye, boleka bo finga. Po balati se. Parce que tant au monde lobi nanga, Mark House alikaka finga ka c'est que faire rigoler tinda ki. Mtu faire rigoler utanga na yebi ku teke Mark House alika émission lelo. Ndena vandia na olika makambo na lobi etalika nga, etali fait. Mais au moins, on a les cas. Faire la tindi, on va bien faire bamboa. Faire la tindi, bamboa, na eba finga batu. Donc, faire rigoler, on a la yébité. Respect, on a fait razan nango. Yango to senga ba misenyo sa Congo bazwa. Mise mo leke la biswa. Bon, mon na go retourner stade wana. A retourner te. Nani? Ah. Musicien retourner de l'autre côté. Mais c'est pas alors qu'il a retourner stade dans la musique. Soya yemeni. Stade baba qui a musique était à plein. Voilà que vous allez quoi avancer. C'est là expliqué. Nasi c'est loco maman. OK. Koka tangé logo tena le bon plein bat ba yokanga. Batu ba koloba ke to ko retourner stade. Ils araba fan. Mone to ba golo ba lobaki. Stade au futo mbukango. Ba fan de ba roba. Midi ça so ba lobi ngala ko retourner stade dans la musique. Dans la musique, il y a des bêtes. Stade na son mabe. Stade à salité. Où l'équipe stade union se bétama et ça stade na. Stade à salité.
stade alipa bante kofele podium mabe lumière kutu koloba te son ezala te bato bazoyoka te aolemba makambo bato bayoka te bato bakomoyemba na ndenge na bango azwi mikro akita komotala bato ya baréalité sikoyo oyoka faire egola son nanu kaka ya pamba bato baoyemba faire akwa otia mikro mpe boye avai na ye bato baoyemba na bango baoyemba baoyemba kaka kasi musique te yango sikoyo elakisaka faire egola population ezoyemba me ye pa oyemba population ezoyemba ye pa oyemba ozo comprendre ya omoni stade ya fere eleki bastade wana nyonso akobeta mpe arena abuka ngo bosuka kaka na stade de marti abuka ngo bongo bosuki kaka na stade de marti bozwi kaka baplela bino na bokoma otambola nango arena eza te aolanda motu te toza nao na deuxième tour ya martyre oyebi te na informe yo siko na minute fere egola ozonga martyre oui auti kozwa contrat lobby asinaki contrat lobby na ni na francophonie bazongisa martyre chaque jour n'est pas dimanche est-ce que oyebi ke bato ebele bakota ya stade wana oyebi ke bato ebele bakota ya stade te bato ebele bakota ya stade toyebi stade ya fere egola ebele batikaki libanda sikoyo ntango ozonga tour oyo bato batikaki libanda nde baokota susu plein bato bazali na kati bakota su te flashit ne emonana yango wana nani bachance nino opesa wase kwa parceke epa obeta stade de marti na ekala ah bon vie tobetele masolo ya plein te po toyebi ka osala ni plein te boyebi yango très bien oui toyebi yango bojuge place wana te te kote wana tookipe vie te po kote tookipe vie po wana ote biso te toyebi bamise oyo toswanelaka baplein toyebi bango ferigola nani Félix wazekwa te me toyebi ka kobeta stade toyoka moto aliboma liaga na vulo mama na spectacle naaka na susi moko fona yibe gan alatango mpe su te alatana omona na stade omona nayiba gan moko bogogan mpe kalata azobeta lisusu te nga na conseiller aze l'année prochaine siko komona ko façon de faire les choses na ye eza koprécipité makambo soit bato nde bazopousse ndasaki piaka beta non quelque part aza na raison eza par rapport à actualité fo betaka stade beta na te etonda te mais oza na actualité mais soni ezokole omona te non soni eza te piaka na betongo beta so de stade Congola azalaka na kombo problème eza te piaka na beza problème te mais le problème eza ya kozala na actualité na biso oyebi actualité ya faire egola lelo eza na mutu mo etikali kaka moke alonga mema atikali nu abandi otambola bato mpo alongola actualité ya faire egola obi ye ti mutu aluka baactualité moyende abimisi afisha ndolo afisha ndolo ebimi kaka mpo balongola actualité ya faire egola mais rien esimba te voilà atikalaka bongo dernier point po tochite na émission na biso L'aura tendance pourquoi à négliger qui presse en ligne la conférence de presse à faire rigoler. Na ça que mission na Congo température ba bisinga eza na maman moko mama BBC ata na France que je salue a Beninga to yebani te mais vu numéro a Bengi alobi ngelo moko boye eza un peu capital alobi bo condamner kaka l'aura tendance pété bo condamner ba tout pe ba pembe na l'aura tendance a sali ba ne belé na poto. D'ailleurs, même l'internet, ça a rapidement sauté. À comment on ça comment on ça l'émission à ma botte en France. Alors, tant qu'on y Kinshasa, fallait qu'il d'abord la première des choses, Basangi Sabato Basalaka, l'émission au balobela café rigola. L'aura tendance à jouer batuneka à la télévision. Na moi quelque batunaya mike il y a YouTube. Bachel Mousso Azwa Kiwana en considération, nous basale émission te beta 20K. Nante. Ce que biso balom c'est ton émission dans plus de 100K. Analyse d'avant di ka boye, na tie micro na nga boye, na lobby. Ngamo na plateau, na lobby na sisi j'ai plus de 100K. Tu veux comprendre? Ezali, mais tout ça qui négligé. D'abord on a condamné Laurent Tendance. Et puis communication Laurent Tendance qui vraiment
ya kofongwama te ondire ezalaki mpe limité. Place nini? Voilà. Avandelaki mingi ba live ya TikTok ke koya na bémission. Moni ba chaîne lokwa ba biso ba chaîne boye. Il faut oya olekaleka ba chaîne oyo balobelaka ba fere pour la communication ezala. Mais avandelaki batuna TV na semaine mo leke émission moko. Obika leki même pas 10 émissions na Kinshasa. Mataki chargé communication. Yango mon émission liboso na ba ifomi batikela ngo, batikela ngo Tracy. Tracy sala na ye. Et des deux, nous avons condamné à ça pour parce que azalaki na bateau bazaka mamba internet na simanae. Faki bangonde bala ki sa omoni oyo, omoni chaîne oyo, omoni oyo, omoni oyo. Il faut ozana bango. Pour la promotion. Pour la promotion. Bango bazui baye pembeni ba kosi ye ba mikangi. Alors lokola ba condamna kaka numéro 1, yango to condamné ka ye. Mais la logique est là bureau na mobimba. Et fonctionner avec Madame. Voilà, l'homme, c'est comme des gens sous émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi dans l'émission? Deuxième partie, à Stade des Martyrs, bientôt Zoya, il y a Ferregola. Na francophonie, j'espère que tout le monde y a un à Québec, il y a pas comme à Piakanabe. T'es jamais. Il y a pas de gueule comme moi, et ben dans la faire. À quoi, on y fait, tous à coup, biso tous on a proposé à Betaka chaque dimanche. Ah. Mais comme il faut abuser, c'est des trop ça. Oh non. Chaque dimanche, il y a un stade. Aza Céline Dion y a Congo. Céline Dion a mandé à chaque dimanche aux États-Unis. Donc c'est là que tu tirer en petit l'autre. Si Céline Dion en confie déjà. T'es ma belly, azo ko kasi ko yemba te ba yemba ne. Ba annoncer en camp. Tant ba annoncer qui est déjà à Salemba. Tout ça capable. Donc c'est que Falinda zo réaliser ba featuring. Hein? Et binon. Li peut mater ko fele. Voilà, numéro de téléphone. Pesa si mazonga moto. Hey! Dans les landes, mon frère. Pesa si mazonga moto. Voilà bango. Et voilà bango. Pesa si ma. Et puis, nous avons un micro na stade de CP un fort. Yoga Zembo. Jamais. Yoga Zembo te na stade. Na si ça go na Zembo atana yimba Zembo. Ya boyo kata Zembo. Zembo ça a la succès. Bibi Bibi akotala ndenge stade tondi. Bibi 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 toyebi kokwei bakale kale. Bibi Bibi tala bibi maya misweza ko bima. Bibi donc de mon ami ici. Bibi ondene. Ah? Nani? Moi c'est. D'ailleurs c'est bango mibali nde babetaka stade basité. Basité. Parce que moi ça bêtise. C'est là que dit Rebo soit au bêta stade dans footé. Obi? Soit Rebo au bêta stade dans footé. Attends vrai chéri. Oh, yo bi pas sur bêta stade. Basi ya fabrication. Nani na suki na ngana moto na batutu balinga nga pour clôturer émission. En tout cas yo, au jour où so so mukama to bimika ba kangi yo. Na tanga akoma mutu te na fingi mutu te. Mais bon comprendre. Te wana talika bango. Wana talika bango. Nathalie Komba Moutouté. Merci d'avoir tout balinga l'homme saint. Merci d'avoir tout babeta qui le 24. Tout le monde a dit bango. Niveau basaki ki bampiaka. Et au Bosani. Ah, ya kokate logo to Bosani ke roga félicitations au retourner pendant Massamba débat. Au corriger Massamba débat. Et ngaye rogaye. Didier pas beta qui? La Coste. Ah, vraiment. Didier Lacoste, félicitations dans le stade. Tout le monde a chef coutumier plein. Mon Didier Lacoste a raisonné quand même, chef coutumier. A raisonné quand même, maman Palou. A ben ici, bango, bah, moi, stade. Et ça, il vient. Non, la vie, il faut la reconnaissance. Bah, chef coutumier, quand il est dans cette douane. Plein. Ah, Tika Boy. Didier Lacoste a boy. Mon chef coutumier, bah, a négligé dans le cannabis. Il a valorisé bango. Naba maman Palou. Depuis qu'ils ont coupé maman Palou, bah, qui parle bango, il soutait. Mais hier, a ben ici, bango, a ben ici, le chef coutumier. Coup de chapeau, na yo, vraiment, Didier Lacoste, coup de chapeau, na yo. Et puis, j'ai des tablettes qui n'ont pas quoi, mais tout le monde a 7 personnes. Et puis, tout le monde a journal le 24. Moutalongo li sonne, à part faire rigola, c'est Roga. A corriger pendant ma samba débat. Bozonga li souté pour m'colo terrain, à récupérer terrain. Nani? Roga. Roga, merci qui sinjora. Il y a wapi, basali la ngwa baego fana na kinya, baego loba. Bazongi ka sope hier. Ba comme obe bana maniquette. Manika siliki makasi. Félicitations na Mbuteli Kaso, atamboli na Roga.
félicitations à Mboten Cash. Donc voilà, merci na Batutu Balingakanga, merci na mon boss que j'aime beaucoup, Roli Mandiango Moto ya Yambo. Sans oublier ma maman chérie, babi mami Mukanya mo na poto ya Tongo. Na bosanité mon vieux Rodin m'a dit du faux mutu moko boye. Il y a eu un mois. Voilà, merci l'homme saint pour l'invitation à cette taki. Chers téléspectateurs, pour commis Nasuka émission dans Bisso Bosaki Belé à Colombie partout dans le monde. Il est Katolo Baka, ceux qui nous ont bien invité tout le monde prochainement. Au revoir. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika. Ya tobina e Congo température. Et na mo pepa sika. Ya tobina e Congo température.